Dossier peut à faire Jubin Piana. Jubin Piana, papa chéri. Musicien à Congo Cannabiso, musicien à Congo Nabiso, musicien surtout au Tobengaka international. Pourquoi? Parce que la plupart, surtout, il y a Batou, pas seulement les Congolais, Batou est belé partout dans le monde, Bayo Kakapé, Basipila Kana musique, il y a papa chéri. S'il vous plaît, Batou Oborolanda vidéo nanga, Boko Milabiso na ba commentaire, Bisika Nini, Bozo Landara Biso. Nalingaka toujours mingi et encore, na sepelaka mingi makasi, soki Batou Bakomeli Bino, Bakomeli nga plutôt que non, maman étoiline nga nazolanda yo na poto, nazolanda yo na Canada, nazolanda yo na Kisangani, nazolanda yo na Kasai, na Chikapa. En tout cas, esalaka bien makasi. Pesa nga pe kombo nini opesa Jubin Piana. Papa chéri, oyo tobengaka mingi mingi papa Salvatore. Et pourquoi pas Kulutu. La famille lelo na ye na dossier Jubin Piana na ye na makambo Jubin Piana bandikunanga. En tout cas, na lala ki lobby na ye komuna ba pel moko ekoti. Nga moko na gangi. Nalobi oyo penza nini. Bandekolanga dossier za nini. Tomona ki biso nyonso awa concert ya Werason Yangiama le roi de la forêt. Concert na ye eza concert moko elekaki kitoko. Toloba nga na lobaka toujours. Ceux qui m'ont sali eloko bien, il faut toloba. Il y a presque 2 semaines, oyo Werason ayaki kobeta concert. Avant concert ya Werason, toyebi biso nyonso ke Werason na Jubin Piana papa chéri bazalaka bongo ba pire master. Mena kibo master mosusu mwa mbutu mbutu ekotaka tomonaki présence ya Jubin Piana atikala kokende te. Tomtikala komona pe ata message ya Jubin Piana te ke non aya ko féliciter Werason to aya ko tia ye poa to aya ko tia ye courage to tikala komona ngote. Mais kande boyebi batu balobaki ata soki makambo ezali Jubin Piana normalement il fallait asala semblant atie moninga na ye poa talaka aza moninga na ye ya lelo te aza moninga ya kala. Na kokota en détail na dossier wana mais lelo na ye na dossier mosusu. C'était le dimanche le 12 juillet, oyo toyaki komona concert ya Koffi Olomide mopao mokonzi. Koffi Olomide abetaki concert na ye na stade ya le roi Baudouin. Bandekonanga kande boyebi eza concert moko elekaki kitoko. Bien que la plupart des gens babandaki déjà kotia na makanisi ke no stade wane kozala plein à craquer. Mais kande boyebi batu bazalaki mais ezalaki nango plein te. O na koloba. Ezalaki nango plein te. Ce qui est normal. Pourquoi? Parce que ba fan bazalaka limité. Ezala ba fan mosusu ya mosusu azana besoin participer même bongo ezate. Ba mosusu bazana Congo moya bazala kuna ezate. Ezalaka mwa bongo. Alors, bandekolanga tomoni concert ya Koffi Olomide elekaki bien. Elekaki kitoko. Koffi Olomide apesaki le meilleur de lui selon son âge aussi. Batu baye balobi mama étoiline sikoyo date ya Jubin Piana ekozala mukolo nini. Batu bazana besoin baye ba date ya Jubin Piana ekozala mukolo nini. Balobi nanga mama étoiline batu nyonso babeti concert. Batu nyonso tomoni bango babeti concert. Werason abeti concert. Koffi Olomide abeti concert. Baza batu ya génération ya Jubin Piana. Mais pourquoi Jubin Piana ye azopesa date na ye te? Pourquoi Jubin Piana ye alingi kobeta concert te? Azobanga ngongongo na ye ebimaka bien ka na studio. Azobanga aokoka kobeta concert à 2 heures du temps te. Azobanga piaka ya stade yango wana Jubin Piana azoboya kobeta concert wana eza mutuna batu. Kande na yebisaka bino soki batu baye pa na nga baye kotuna nga pe na omemela bino kaka oyo batu baye kotuna nga ezalaka bongo. Bon, na kote na nga na mekana kosala analyse. Avant na kota na analyse na ye kopesa me nanu ba courage et surtout ba félicitations na banda na Werason. Félicitations Yangiama pour nos concert na yo. Ezalaki concert moko ya kitoko. Toyo kopesa pe ba félicitations na Koffi Olomide mopao mokonzi pour na concert na ye. En tout cas concert na ye pe ezalaki kitoko. Bon, selon ga kolanda déjà ba interview ebele ya Jubin Piana na koloba na place ya Jubin Piana te mais nazo se référer mingi na ba interview oyo na landaka ya Jubin Piana.
nalandaka yango, je suis une chrétienne. La plupart ya bato bokoya koloba mama Étoiline me oloba koza mwana nzambe, comment se fait-il que olandaka pe? Nalandaka yango po il faut nasala analyse. Eza bongo analyse nanga nasala kaka na ba musique gospel te. Donc c'est tout à fait normal. Alors, selon ba interview ebele ya JB Mpiana, o nalanda. JB Mpiana aza genre ya bato, je dois l'avouer. Oyo asalaka makambo selon lui. Asalaka makambo te ke non parce que namoni mama Étoiline alati boyenga pe fona lata. Non. JB Mpiana alataka selon oyo amoni ke non eza bien pona ye et aussi oyo ayebi ke o soki na sombi na mbongo na zanango ekosimba. Nde vi ya JB Mpiana. Je suis sûr et certaine que vous comprendre. JB Mpiana salaka makambo te ke non parce que batu nyonso basali nga pe fona sala te. Et aussi JB Mpiana si a comprena na ye que nasi ya mokilio mutu na mutu aza na bénédiction na ye. Mutu na mutu aza na étoile na ye. Donc soki étoile na yo ekomi ko briller na moment oyo, c'est tout à fait normal. Sala o moni ke non eza bien po na yo o sala. Soki o moni ke étoile o ezo briller te, malamu otika na yo o vanda. Eza bongo. Donc, JB Mpiana biso communauté et surtout na batu oyo bazo benga, batu o bazo kena kokoma na ba commentaire ke non, tout monde appelle JB Mpiana ye pe aya ko beta concert, bolamba bolia. Po JB Mpiana a osala likambo te ke non parce que we raso na beta ki concert, parce que Koffi Olomide a beta ki concert, parce que waze kwa muto abampia a beta ki concert te. JB Mpiana salaka makambo selon lui, selon ngonga na ye, selon ta na ye, selon kibomoto na ye. JB Mpiana salaka makambo oya moni ke non eza bien po na ye moko. Selon interview na ye ya suka oyo nalandaki, JB Mpiana lobaki ke azana makambo ebele oyo azo sala. Donc focalisation na ye eza na makambo ba concert te, focalisation na ye eza na makambo musique penza te. Azana makambo oyo eza important oyo ye azo sala de son côté et amoni ke makambo oyo ye azo sala eza makambo oyo ezo sunga futur na ye ke musique. Je suis sûr et certaine que tu sais comprendre. Donc yango bomo na JB Mpiana mingi na makambo oyo etani musique aza penza makasi te po asi déjà abanda moi ba processus mosusu, abanda déjà moi makambo mosusu oyo azo sala amoni ke makambo wana selon lui, ezo futa koleka musique. Et aussi, la famille. Dans la vie, nga na lobaka toujours, totika ba comparaison, oyo, eza na sens te. Kande boyoka JB Mpiana na uti koyebisa bino ke na ba interview na ye JB Mpiana, azalaka na sens wana ya reconnaissance ya koloba keno mutu na mutu aza na ta na ye. Soki eza ta ya mutu, eza ta ya mutu. Eza te keno paske mutu asali eloki nga pe fona sala. E mosusu koki ko sala ngo esimbi te po eza ta na yo te. Alors totika kotiaka ba pression surtout na ba musiciens et surtout chers musiciens. Bo sala makambo selon ndenge bo se sentir. O sala makambo te keno parce que fali pour pa beta ki 2 jours ya stade de martyr nga pe fona beta 3 jours. E mosusu okokate. Fali pour pa beta ki eza ba capacité, ba propre capacité na ye moko abeti. Soki andimi ye moko ko beta, gloire au Seigneur, mais soki andimi ko beta te, boya batu te ke non, parce que ya mutu kinganda sali ye pe ifo kaka sala, et sali makabongo te. JB Mpiana azana ba logique propre na ye. JB Mpiana azana ba propre façon ya komonelaka makambo. JB Mpiana azana ba propre façon ya kolandelaka ya kotalelaka makambo. Donc azana eti batu mosusu te ke non parce que mutu kinganda sali boyenga pe fo kaka na sala. Soki peut-être azaki bongo, mais ba concert abeta yango ebele. Et surtout vous allez comprendre na concert oyo après kokufa ya mwana na ye Océane Mpiana. Concert na ye na poto ezaki annulé. Et ça dit soki des concerts ya JB Mpiana et comme kozala annulé, mais il faut quand même te comprendre que eza ba signe. E mosusu nzamba boyi na ye. E mosusu eza ta na ye te ya obetaka ba concert. Yango bomoni akomi ko se focaliser na makambo mosusu. Akomi ko se concentrer na mosusu. Atali ke olena lekisa ta na nga pamba. Ya babiloko mosusu malamu nazala focaliser na mo makambo mosusu na landela mo makambo mosusu. Ke nazala kaka stack
na place moko. Pona ye iza ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yoka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka. Kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penzande okomona lianini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre. Korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yoka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka. Kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penzande okomona lianini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre. Korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Dossier pe affaire Jubin Piana. Jubin Piana papa chéri. Musicien ya Mboka na biso, musicien ya Congo na biso, musicien surtout Otobengaka international. Pourquoi? Parce que la plupart, surtout, il y a pas seulement les Congolais, batu ebele partout dans le monde, bayo kakape, basepela kana musique, il y a papa chéri. S'il vous plaît, batu oborolanda vidéo nanga, boko milabiso na ba commentaire, bisika nini bozo landa biso. Nalingaka toujours mingi et encore, na sepelaka mingi makasi, soki batu bakomeli bino, bakomelinga plutôt que non, mama Étoiline nga nazo landa yo na poto, nazo landa yo na Canada, nazo landa yo na Kisangani, nazo landa yo na Kasai, na Chikapa, en tout cas, et ça la ranga bien makasi. Pesa nga pe kombo nini opesa Jubin Piana. Papa chéri, oyo tobengaka mingi papa Salvatore. Et pourquoi pas Kulutu. La famille lelo na ye na dossier Jubin Piana na ye na makambo Jubin Piana bandikunanga. En tout cas, na lala ki lobby na ye komuna ba pel moko ekoti. Nga moko na gangi. Nalobi oyo penza nini bandeko langa dossier za nini tomona ki biso nyonso awa concert ya Werason Yangiama le roi de la forêt concert na ye eza concert moko elekaki kitoko toloba nga nalobaka toujours soki muto asali eloko bien il faut toloba il y a presque 2 semaines oyo Werason ayaki kobeta concert. Avant concert ya Werason, toyebi biso nyonso ke Werason na Jubin Piana papa chéri bazalaka bongo ba pire master. Mena ki bo master mosusu mwa mbutu ekotaka tomonaki présence ya Jubin Piana atikala kokende te.
tikala komona pe ata message ya JB Mpiana te ke non aya ko féliciter Werason to aya ko tia ye poa to aya ko tia ye courage to tikala komona ngo te. Mais kande boyebi batu balobaki o ata soki makambo ezali JB Mpiana normalement il fallait asala semblant atie moninga na ye poa talaka aza moninga na ye ya lelo te aza moninga ya kala. Na kokota en détail na dossier wana mais lelo na ye na dossier mosusu. C'était le dimanche le 12 juillet, oyo toyaki komona concert ya Koffi Olomide mopao mokonzi. Koffi Olomide abetaki concert na ye na stade ya Leroy Baudouin. Bandeko nanga kande boyebi, eza concert moko elekaki kitoko. Bien que la plupart des gens babandaki déjà kotia na makanisi ke no stade wana kozala plein à craquer. Mais kande boyebi batu bazalaki, mais ezalaki nango plein te. O na koloba. Ezalaki nango plein te. Ce qui est normal, pourquoi? Parce que ba fan bazalaka limité. Ezana ba fan mosusu ya mosusu azana besoin participer même bongo ezate. Ba mosusu bazana Congo moya bazala kuna ezate. Ezalaka mwa bongo. Alors, bandeko nanga tomoni concert ya Koffi Olomide, elekaki bien, elekaki kitoko. Koffi Olomide apesaki le meilleur de lui selon son âge aussi. Batu baye balobi Mama Etoiline sikoyo date ya JB Mpiana ekozala mukolo nini. Batu bazana besoin baye ba date ya JB Mpiana ekozala mukolo nini. Balobi nanga Mama Etoiline batu nyonso babeti concert. Batu nyonso tomoni bango babeti concert. Werason abeti concert. Koffi Olomide abeti concert. Baza batu ya génération ya JB Mpiana. Mais pourquoi JB Mpiana ye azope sa date na ye te? Pourquoi JB Mpiana ye alingi kobeta concert te? Azobanga ngongongo na ye ebimaka bien ka na studio. Azobanga aokoka kobeta concert à 2 heures du temps te. Azobanga piaka ya stade yango wana JB Mpiana azoboya kobeta concert wana eza mutuna batu. Kande na yebisaka bino soki batu baye pa na nga baye kotuna nga pe na omemela bino kaka oyo batu baye kotuna nga ezalaka bongo. Bon, na kote na nga na mekanon kosala analyse. Avant na kota na analyse na ye kopesa me nanu ba courage et surtout ba félicitations na banda na Werason. Félicitations ya Ndiama pour na concert na yo. Ezalaki concert moko ya kitoko. Te yo kopesa pe ba félicitations na Koffi Olomide mopao mokonzi pour na concert na ye. En tout cas concert na ye pe ezalaki kitoko. Bon, selon ga kolanda déjà ba interview ebele ya JB Mpiana na koloba na place ya JB Mpiana te, mais nazo se référer mingi na ba interview oyo na landaka ya JB Mpiana. Na landaka ngo je suis une chrétienne. La plupart ya bato ya koloba Mama Etoiline me yo loba koza mwana nzambe, comment se fait-il que olandaka pe? Na landaka ngo po il faut na sala analyse. Eza bongo analyse nanga na sala kaka na ba musique gospel te. Donc c'est tout à fait normal. Alors selon ba interview ebele ya JB Mpiana o na landa, JB Mpiana aza jar ya batu, je dois l'avouer, oyo asalaka makambo selon lui. Asalaka makambo te ke non parce que na moni Mama Etoiline alati boenga pe fona lata. Non. JB Mpiana alataka selon oyo amoni ke non eza bien pona ye et aussi oyo ayebi ke osoki na sombi na mbongo na zanango ekosimba. Ndevi ya JB Mpiana. Je suis sûr et certain que vous comprendre. JB Mpiana salaka makambo te ke non parce que batu nyonso basali nga pe fona sala te. Et aussi JB Mpiana si a comprena na ye que nasi ya mokili mutu na mutu aza na bénédiction na ye. Mutu na mutu aza na étoile na ye. Donc soki étoile na yo ekomi ko briller na moment oyo, c'est tout à fait normal. Sala o moni ke non eza bien pona yo o sala. Soki o moni ke étoile o ezo briller te, malamu otika na yo o vanda. Eza bongo. Donc JB Mpiana biso communauté et surtout na batu oyo bazo benga, batu o bazo kena kokoma na ba commentaire ke non to mona pe JB Mpiana ye pe aya ko beta concert bolamba bolia. Po JB Mpiana a osala likambo te ke non parce que Werason abeta ki concert, parce que Koffi Olomide abeta ki concert, parce que Wazekwa mutu abampiaka abeta ki concert te.
JB Mpiana salaka makambo selon lui, selon ngonga na ye, selon ta na ye, selon kibomoto na ye. JB Mpiana salaka makambo oya moni keno eza bien po na ye moko. Selon interview na ye ya suka oyo na landaki, JB Mpiana lobaki ke azana makambo ebele oyo azosala. Donc focalisation na ye ezana makambo ba concert te, focalisation na ye ezana makambo musique penza te. Azana makambo oyo eza important oyo ye azosala de son côté et amoni ke makambo oyo ye azosala eza makambo oyo ezosunga futur na ye ke musique. Je suis sûr et certaine que tu sais comprendre. Donc yango bomona JB Mpiana mingi na makambo oyo etani musique aza penza makasi te po asi déjà abanda moi ba processus mosusu abanda déjà moi makambo mosusu oyo azosala amoni ke makambo wana selon lui ezofuta koleka musique. Et aussi la famille. Dans la vie, nga na lobaka toujours totika ba comparaison oyo ezana sens te. Kande boyoka JB Mpiana na uti koyebisa bino ke na ba interview na ye JB Mpiana azalaka na sens wana ya reconnaissance ya koloba keno mutu na mutu azana ta na ye. Soki eza ta ya mutu eza ta ya mutu eza te keno parce que mutu asali eloki nga ninga pe fona sala. E mosusu koki kosala ngo esimbi te po eza ta na yo te. Alors totika kotiaka ba pression surtout na ba musiciens et surtout chers musiciens. Bo sala makambo selon ndenge bo se sentir. O sala makambo te keno parce que fali pour pa beta ki 2 jours ya stade de martyr nga pe fona beta 3 jours. E mosusu okokate. Fali pour pa beta ki eza ba capacité ba propre capacité na ye moko abeti. Soki andimi ye moko ko beta gloire au Seigneur mais soki andimi ko beta te boya batute keno parce que ya mutu kinganda sali ye pe ifo kaka sala et sali makabongo te. JB Mpiana azana ba logique propre na ye. JB Mpiana azana ba propre façon ya komonelaka makambo. JB Mpiana azana ba propre façon ya kolandelaka ya kotalelaka makambo. Donc azana eti batu mosusu te keno parce que mutu kinganda sali boinga pe ifo kaka na sala. Soki peut-être azaki bongo mais ba concert abeta yango ebele. Et surtout, vous allez comprendre un concert Oyo après Kokufa ya mwana na ye Océane Mpiana. Concert na ye na poto ezaki annulé. Et ça dit que des concerts ya JB Mpiana. Et comme ils ont annulé. Mais il faut quand même te comprendre que ça ba signe. Et à mosusu nzamba boyi na ye. Et à mosusu ezata na ye te ya obeta ba concert. Yango bongonya comme ko se focaliser na makambo mosusu. A comme ko se concentrer na mosusu. Atali ke olena lekisata na nga pamba. Ya babiloko mosusu malamu nazala focaliser na mo makambo mosusu na landela mo makambo mosusu ke nazala kaka stack na place moko pona ye iza ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accord Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin ya okende kosomba billet na yo ka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama étoile nga na somba ki billet concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026 somba biye na yo na lombangu somba biye na yo na lombangu bato ko somba baza ebele toboyi orate biye na yo toboyi orate
Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gers biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga gers biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gersom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na gers biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa gers biashara Tokos, gers biashara, c'est la qualité. Gers biashara, bisika masolo ya kitoko.